www.potonapoto www.potonapoto. Ouais, bango déjà, bango tout ça na bango awa, tout me kempe vraiment koye ba mamango ça ndenge pour to moni pena makine zo beta makuna busol côté kuna longole yango lamba Dubai côté ko lobati dans makine ba kribani. Busol, bonjour. Bonjour, monsieur Dona McDonald. Check. Bonjour. Bonjour, Dona Pression. Babie lengia koto donc biso toza koto quoi. Takos. Mais elle n'y a côté, tout balamba, motokota, elle solo na biso. Tout le monde rap en coulisses. Et c'est pourquoi? Ouais, biso bosaraboye. Depuis Kala, to bosaraboye. Ah, on est tous aboués donc. To préparer chiffre 14, album Ouizoya, album Amokonzi. Donc, toujours bosser, to bosser, to kangaba plan. Kalate, awa donc, to tchadiana nzungu. Dubai, tout ça, on m'a sima. Voyage angolais les kindé. Ouais, angolais les kitoko, bilili ali, ba image ali. To mena Luanda wana, Lukapa Dundu. Ba image ali bo mona to betiti na Dundu. To koti penda po biso, yebika libre parcours. To kota penda. Yango to expliquer bango que non. Soki album nozo beta, fo bimaka. Fobi maka pona expliquer banani to bisa ki bata mokili soko zo sala succès ozo beta il faut na ba Abidjan ba bengaka yo ba Cameroun ba Gabon yo tout Gabon Brazzaville Angola ozo sentir que to pema quoi to pema pena quoi to pema c'est-à-dire que non ba Angola na rythme ya Dubai zaki ba binaki na ba krini pena moi trop ba binaki ba krini yo ye bilogo e bouger mikolo yo. Allez mettre kumble kitimba kovinema. Hamoudou samba garçon les chansons. Vous comprenez? Biloko mikolo yango wana. Biloko chiffre 14. Biloko chiffre 14. Bon omoni biso neto za boto grand libulu. Toko pesa flash boyo kaka ba côté mo boye ba bendi neti bango. Biso donc neto za boye. Omona rap na biso ti. Ya bloqué mutako tate. Surprise ka tokuta na TV, tokuta na album. Bo omona ka biloko ya ka neto sepelisa bino. Zo comprendre quand ndé mukile binaka ba biloko yuto zalazalawa. Ngana yo ya libela nzambe marabi yo shwa. Ngana yo ya libela nzambe pamela dubayo. Ale chubu toko bouger. Kumble kitimba kobina ale izeke mwana mboloko somo sikadili ale izeke mwana mboloko somo sikadili toke ndeke bapanzinzala ndeke bapanzinzale ndeke bapanzinzala ale kapinga mutombwe
mwana mutombo kwangola kambuji allez toke nango bina nango vous comprenez libre parcours on est en moment à libre parcours balobi Kersi Maïl le coordonnateur à poto na France abi marambo ok ya solo marambo Dubai zolo beza mamalo kutate et puis Gladys privé acoustique na Anvers Gladys privé acoustique na Anvers mamote belé na yo bijou pas la patronne na Hollande mamote belé mi dans la Taylor lengi maman la Riziana balobi coaching vraiment et ça la biso super bien yebisa diezola ke koli wana soki ye et ça la donna compte bien parce que président Donali na Irlande pe a rotina pe ma koli mon boy Boussole ouais dona bonne santé toko si mo na rien à dire angolais le kinde crash money toko avec Elmara. Donc rien à dire, rien à commenter. Tant on a le barreau à Santa de la terre, Nzambe, donc va pas m'boulami quoi. Est-ce que bateau prend la mission na poto tellement va qui na Angola ti. Yebisa ba na Angola ba bina ki na rythme. Te bango kozana Angola to kozala te bazakana biso de Caire, biso betorana bango de Caire. Na minute ba yo kabiso na ba pali na bango. Ba otala el don el rey mago, ba otala Gelor Boussole, ba otala Aimé Dubai, ba otala Babi Magé Matango fort, ba otala ba Chimbombo ba boloké ba Kabuya do ba otala biso tout. Donc ba soda solide El Maranoche donc tous les là bango fort. Rien à dire. Yango wana maloba. Seul rien à dire, zala vraiment un peu sincère. Na kata chiffre 14 wana to bien na rythme ni parce que ya komara monotonie ka peut-être mama biloko to bina ki na ngona album otule kaka yango ya chiffre 14 so ke te moni ngai na zakana monotonie po ngai na zakanga jour no zalate ngape kana na monotonie a bien te monotonie za kiboyoti donc ngai tant mutazo yo kangamba mazo repérer wana Boussole yango na éviter tantôt na façon sous donc o ngana mona monotonie na baloba vraiment na songana pour ça za identité quoi pour ça bata poto ba yo kana mo rythme chiffre 14 ba biloko roya na chiffre 14 te wana kozanga te traka to banda depuis ba Arsenal de belles mélodies to na ba power ko ça les quatre to na ba libre parcours to na ba est-ce que quoi na biso ka bon na oyemba pinaka nozo ya biso na ko expliquer bon ce qu'on a oyemba ya solo mwana mama katuka kwa sikana takana sika bulukutu ya mama yefie ale yambadi mamanga yoyo fumunze fongola na kota wansko bazomba bon na trace biga siko sona ye siko ya loka falidi kapa zofina bango mabe na coin bon na ndenge ba borser gauche droite gauche. Baba monaki baba lo barate chiffre 14 eza mystique eza très mystique et solide yo poso bomba tama mukema te biso to bomba te to bomba po nani ya oyiba po biso nde to sara bomba sora soko yibi ngaso na boy ko monaka oyo na oyo ekokaniti amna lingela oyo yango to kesiko ezaka Alvarito Mbanza Congo potable kuba fila ngongo Gelor Boussole na koboka na français na koboka na anglais na koloba na jeunesse africaine mokili bongo na fwadi o sobi boka na français bo na français te o siko na okay no kumba presse ba benga yo it make on est en français te en anglais te bo lingine ba na anglais zero man on est en anglais ba anglais alibasa ba langue tout même so bo lingoga na Kikongo na Chiluba oyo ka nyoso yali biso pona raté o te ngana sima ba téléphone ba sima belé. Merci beaucoup, nous partons vers la fin de notre émission. Alors tozongeli Gelor bato bazo c'est là vraiment chiffre 14 comme il faut na habité message ni au pesa bango na chiffre 14 message ni ba ko retenir de la part na yo message ezaka ke ba patienter to ebige bango balingaka ya ye mo el rey bazwa temps ya ko kangisa balar na bango pona ko somba boro le ba borto po chiffre 14 ya gendoki ya pena ya ko sakana te po bossa yembi batu ba artiste biso to yembi musique beti dega po mamno loba venanga pichu bongoso donc venanga Eric Mandala ya mère na biso hein. Som talinga bime pa na yo. Lingo abime pa na ngai neti ba fils kapata ba bima mise en jour fils kapata mise en jour eza na un problème ti. Donc on linga zwanga zaka na plus 242 89 536 40 et 60 plus 242
89 536 41 60 bazumba mo boussole direct ete bazwa Kevin bazwa bazwa ngamo direct donc bon oya to kosolola po babima biloko asika nzamba sali tout à l'heure alembisi asalaka lolendo na mayi mokolo batulaka yelika ya bwe bandimaka te allez nuit mama merci beaucoup Gela Boussole to yasi ko pa Dubai kozongisa bango na mulongo epa do bazonga na mulongo c'est-à-dire que no bazonga na mulongo eza maloba ya Gela Boussole c'est-à-dire que no bazonga na mulongo allez recouvrement diga pa kozongisa bango na mulongo merci beaucoup benanga pichu bongo so Didier Mbokolo zei na mona envoie ma Hortense Impia maman na Gloire Kiaku donc c'est ranga Mireille Impo ma merci beaucoup Dubaï obige ma bat bozé là même bat bozé le fond na chiffre 14 est-ce qu'on décevra bango te vraiment ouais na beta belé na beta biso to ba to banda na source ah na beta bas bale kotiko yo kotu na basambara na yego beta ba oya ya fali oya ya likap na beta ba elenga keke tudidi na lango bine mporo ana lango bine yo na bete belé hein ti lelo bazobina bakapinga mutombo mais bozela chiffre 14 bozela raboyoka c'est la chiffre 14 merci beaucoup na petit nanga babi Kevin Matana na siège petit nanga merci beaucoup et puis pendant cette émission na biso est-ce que vous pouvez ça m'accorder et puis na batunyo so balingara Boussole nyonso balingaka kobwaka na ye balinga ndenge azalaka ndenge asololaka Dubai plutôt ndenge asololaka ndenge azalaka ma numéro de contact ouais Dubai est un garçon simple comme bonjour. Sur le mot Bengaye aux 00243 81 29 40 215. Wana sozi wana penda donc au benginga penda to sola direct ninge zalaka pona osukisa na obanda liboso na venangai babi artiste faut zalaka na ba sponsor normalement maître Kumble Kintimba base Aboudou Samba garçon de chance international Mandalelo Kulutu Alain Mokemo Kulutu Wassam Diakota le président ba vieux ngai ya Willy Ngongo ya Thérèse Ngongo tokopesa su mbote na musika na fe nga empereur Joe Maswa manakata Angola tokozonga lisusu na ba vieux na biso ya kati na ba masa na biso ya kati ba basimba biso Eric Lacasse maître José Kalombo tokokende lisusu na musika toke Zola de la Cruz mokonzi ya ba nzombo dona kati Angola mokonzi ya ba zombo donc Zola Cruz mokonzi ya ba zombo na Angola tokoya susu na Fabrice Lemba force tranquille ba wakati kwa na ba osimba Dubai donc kitoko maman na bana Jika Ginette Kajinga de longues jambes donc yo pena de cœur quoi. Merci beaucoup Dubaï. Adjoli Cyprien Adjoli gagné bango Rekel Ngaliema et le garçon capable FBI babina mbinza FBI nde mtesima solo yango FBI tobi na bango mukusana lisu news information allez tchasoi tokokanga lipungu ba champion Jojo Bazawana ba champion Jojo Bazawana ba champion Mabaya Bazawana donc ça c'est vraiment super bien quoi. Standard balobi tozawana Paolo Standard lelo vraiment ba animateur comme ça bon libérer nga notika ce qu'on a Paolo totonga ce qu'on muki na Paolo bon comprenez que tozana siège ya fali pour parler on a baki na solina ba animateur lelo ne ba animateur ya fali pour ba auto mona ba auto bwaka ba kuna ba auto bina donc tozana bango Paolo Standard bonjour. Bonjour. Na moni zo toka makasi makino lekine pour na moni répétition qu'on les gars chaud. Le bilolo biso nde to travailler te ba collègue musu a travailler mais ngana ande na kanda. Oh, Premier ministre. Eza pima ezo suanga pima nzambe eza pima tika mama pe mama wao asali sali pe mingi mwana bato eza pima yo beti ye mingi mwana mabe akolela ventilateur cha mupepe eza pima na bo bloc kala te so 5 classe gozon donc quand on est ngwana ouais
Eza pima. Eza pima. Et soit sikona. Ale mindele baye. Francophonie yaki na Congo, mindele baye. Kala tozalaka na vewe. Nathan Flama basongisela biso biloko mindele tala mindele ba memeli biso descensete esprit de more ale tango na balola volant hydraulique yo volant go pete volant ezebele lokwa zelo na mal moyo zela maramoyo moni Kersi Maele. Kersi Maele, les coordonnateurs ya poto na poto, merci beaucoup à toi. Kersi Maele, les coordonnateurs ya poto na poto, na piso ba mbote bele, yebisa la mine mokonzi nanga que Paulo Standard yeyo, marambo lekaki wana ezaki nango lekaki mais Paulo Standard yeyo. Est-ce que Paulo Standard? Wana eza biloko tokozwa na chiffre 14 ou bien biloko bombi kaka? Ezande bele, eza siko au choix. Oh kutana on a bafle kutana. Betinga Kevin na siège obi ke faut ça musala na o. Ah. Ouais, donc na bino fo se pena ba mokonzi Obama donc na bo chef nanga tela bige non likolo nyonso bo pesa nga bato libana obeta. Donc nyonso ba pesa pena obeta. Chef nanga de ya dino lia ki baza na confiance. Chef a télé baza na confiance, ba chef Zagalo ba chef a télé ba tout ba na confiance mutu nyonso bo tinda. Bref ane na matanga cellulaire. Omoni ke ba mpuku nyonso ba kota madusu. Na matanga ya pauvre cellulaire ba tout ba kota madusu. C'est comme message au pesa mona batunyo so balinga Paulo Standard. Au baza partout dans les mondes pesa au message ni. Les amis de Paulo Standard na Paris na pesi no bambote belé. La mine dampo mokonzi nanga la mine mosakoli talaka yo. Na pesi na ba mère bambote belé donc na rande na mechelo bazela ka 14. Aussi va de 14 gars. En tout cas merci beaucoup Standard na libéré. C'est vers le Terminator wa Manakio. Jani Zebele en couleur, Aimé Bidoche en couleur. Maniko Yaka, Patisiango, ya David Kassongo. Imbattable toujours en Boma. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Comprenez que je salue ce qu'on appelle l'Ipapou na beach swag. Na pission mote belé l'Ipapou na beach swag na swag. On est ensemble, il n'y a pas de souci. La fin de cette émission, comprenez que nous étions ici au siège de celui qu'on appelle 3 fois c'est le fallait pour pas DiCaprio la merveille. Toyako servir bino parce que bah écoute bima qui manque mais belé que non fallait aucun de boy fallait zonga boy fallait ça la boy mais toyé to comprendre réalité qu'il fallait pour pas azali azoya pour tazo livrer un grand concert, raison pour laquelle tout sur l'animateur nyonso ba pesu mutamutu apesi ba point de vue naé malheureusement ba animateur musu ba yete mais ba o bazaki sur place on to mekampe ko so na bango donc continuez toujours à suivre poto na poto pango ba bimi dans la Taylor et l'animation na Rizana oyebi te na yebi sonko na téléphone rappelez nga yebi sonko na téléphone mi dans la Taylor elengi maman na Rizana. Merci beaucoup à toi Rizana bébé au passeport rouge pas comme les autres, belle de belle maman Flossi, merci beaucoup à toi Moussakoli Lamine, merci beaucoup Peselanga Motena Moussakoli Lamine, Peselangai Mbote na maman na biso Véronique, ya bienvenue maman ma passa et puis Gladys privé acoustique na Anvers bijou pack à la patronne na Hollande Véronique et puis Cédric Chamouna Donali na Irlande, moi du Charlotte Flossi belle de belle Cédric Chamouna, tous ensemble il n'y a pas de souci. Merci à la grande équipe technique Jérémy Makaya, les caméramans de la nouvelle génération, Chris Mouepou, les monteurs et réalisateurs de cette émission, moi-même Dona Kondé, les coordonnateurs ya poto na Katsaki. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Bye. www.potonapoto